site nini oyo site nini ko Kongolegi ko fiba bonbon Glace misi la sexy bato balobaki mingi pona glace Studio NC bato bafingaki mingi pona glace la sexy so kitoko mama ya kotale la sexy Dimitri Balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Eriche Scramé ya komone la sexy Viena ma César Magic Clé mama ya kotale la sexy chérie ya kotale la sexy badougou ya kotale Martin Kapika Tracy Pro la même magique la famille Mizi nos cimes sponsors à Makassi unité d'élite Bomonier la sexy Yemoko Serge Kabamu Attaquez chérie Yari Ide Kongolegi Balisa mwana Bokatimbile Kongole Mabosaka Balisa mwana Bokatimbile Johnny Pelé Pastoral Bakatambile Kongole Mabosaka Mayebo Loso Boye Pleye Baba Mabasa Fonchi Dolo Calvin Elengi KPL Sandra Kazadi Christophe Moura Kazadi Kongoma Elengi Ma Dania Smith Elengi Ma Dededereza Bilenga Elengi Ma Grâce Misi la sexy Elengi Ma Kongo. Alors nous sommes AG Normand d'Export, nous expédions des véhicules pour l'Afrique, des colis, des conteneurs et nous vendons des véhicules pour l'export. Bis DG Normandie Export. Olingi voiture de l'Afrique et des ponts canaires. Mituka ezokoma na Afrique nyonso ezra ba carton nyonso na ba conteneur talaka na minito yo eza vraiment ngoko 02 32 24 29 43. C'est quoi l'adresse email? ag.normand.export@gmail.com. Donc c'est cette rue de la Chapelle, Peltmar, 27 400 Ouetteville. C'est auprès de Évreux. C'est auprès d'Évreux, oui, voilà. boya bandeko tosali yango ya biso moko bala mboka eza ya biso moko. Oui, mbote na bino tout bandeko balandi, il y a www.congo-elengi. Fidèles téléspectateurs, merci, j'ai un grand plaisir de vous voir encore très nombreux en train de nous suivre de partout où vous êtes. Devant vous, c'est la Mignon de la Presse, votre servante. Toujours nous découvrons ensemble l'émission de Bino et Takabino tellement l'aise, nous avons vraiment un souci, il y a Kolandango vraiment. Pour aujourd'hui, nous allons débattre un sujet où vraiment le plus efficace, le plus fréquent, le plus pratiquant. Na ville province de Kinshasa, vraiment le sujet est que pourquoi Batbazoli Nakobota Banebele, donc taux de naissance est vraiment élevé, taux de naissance est élevé. Est-ce que Kobota Banebele est un béton malamu vraiment, hein? Cause la banque peut mouiller, donc par conséquence ni que koya ce cause la banebele qui ozo quoi assumer responsabilité na bangote. Vraiment avec Jody Dasuka, la Mignon de la Presse. Vous allez les découvrir bientôt. Là, point de vue, il y a population congolaise. Là, je remercie Grace Mbizi, la chanceuse number one. Merci à toi, pourquoi pas Ami Kabadjinde, mon héros dans l'ombre, mon bala pembe. Et à toi, Tracy Mbeleng à Montréal, la même magique. Merci à toi, merci na Congo-Lengi tout, hein, Congo-Lengi, na Lela Binofort. Pourquoi pas na fanatique à Congo-Lengi, pourquoi pas na bateau balinga la Mignon de la Presse, pourquoi pas na bateau pe balinga la Mignon de la Presse, bah gros bisous na bino. Là je vois Matou Idole na Suède, prophète Gikanga, papa Diasuka, papa Moboti et mon oncle Pablo Manienza. Merci à toi. Des gros bisous à Sema Maya Sigma, grand-tère chérie Kandena Bengaka. Vraiment sans plus tarder, tout soit déjà point de vue, il y a population congolaise, Mika Badjinde avec moi, tout découvrir en haut bientôt. C'est parti. Oui, mbo de maman.
Mbote maman. Boni yo. Malam. Okutola era musala mais olim sepso to zo moi minute muke pour la mituna on permettre biso. Olobi boni. Maman yebisa biso na nous étant que maman moboti congolaise, est-ce que femme africaine, est-ce que kobota eza mabeto za malam. Kobota pe ya ebele ou bien kobota sengele za ndenge nini expliquer biso na étant que maman. Bon, kobota eza mabete. Kobota wana kobota fu oyeba ndenge nini okoki kobota. Mwasi akoki kobota ke ovandi babali yo okena ndako na yo libala. Kobota eza eloko moko owiti epai ya Nzambe. Kobota ebandi lelo te ebandi banda bakoko na biso mais à condition que to batu ba kobotela na ndenge moko ya mabe. Babali yo te eloko moko te yo ke kaka ozobota bibota boto sous charge okomi kotika lisusu na ndaka babota ezate. Mais soki obali na voie normale baba okoyi na ndako libala eza normalement eza réel fo bota. Kobota eza mabete soko oboti bana ata 5 ata 6 oza na ndako na libala eza mabete eza malamu po yango eza lokola ozolona po lobi pe nzoto konuna yango na pe yo okobuka sikola bandeko baza surtout na mikila poto balobaka non mingi de na kin kuna bakongola balinga kobota mingi pona yo kobota bana 7 8 eza yango mabete nalobi kobota bana 7 6 eza yango na problème te kobota euta déjà epai ya Nzambe Nzambe ye moko ayebi ndenge nini azo permettre kobokola bana wana à condition kaka ke ozala marié babali na voie normale nde yo yebi ndenge nini yo koki kobota po lelo koki kozala ndako ya libala soki mobali akoki te peut-être famille mobali ekoki kosunga yo ou bien bana ou bien bandeko moko mpo oza esika moko mais soki oza kobota oke oboti ya bana mibale oke oboti bana misatu kuna oboti bibota bota mibali bazoyebana te wana nde eza mabe normalement kobota euta ma epai ya Nzambe. Non, pour la bateau, non, kobota za charge, kobota bana 5, mais oko kasu kolesa bangote. Surtout na conjoncture à pays, moi misale ezate mende bobota mino bana belé, sko bana wana bakoko ba phase atondeni. Te kolia ana Kishasa eza. Kolia tolia kana biso kanza mende mutabatela. Kotangisa bana. Kotangisa bana yo mama, soko za mama efoza mayele, foza makasi. Ya koteka ya kosala mombongo ya kosala ndenge nyoso to ko kosala so papa zo sala te pour permettre yo olinga okotsa bana classe. Bona ba classe neti yo neto okuto zo teka na yo bo. Lokola ngala zo teka boy. Soki na komisi mwa na classe da bana kofuta minerval po bekole komela ngo kofuta mbongo ndamu. Oke ofuti muke ti kuna mwana kotanga. Kotanga epesa mena muto so po soko za ne lika ke mwana no atanga akotanga. Soko zoke kopesa ata ndamu mwala kotanga po ezate ke soko za na bana 5 ndio ko kotangisa bana te eza pona bongo te kobota euti epai ya Nzambe soko oboti ne na voie normale eza malamu mais soko zoke kobota bibota bota opesa ba para charge kobota wana nde eza ya mabe mais normalement soko za na kati ya ndako ya yo moko eza malamu. Oui, bonjour papa. Bonjour. OK, comment on vous appelle? Monsieur Emmanuel Bosemba. Ok, monsieur Emmanuel, nous pouvons avoir votre point de vue par rapport à la naissance ici au Congo. Il y a d'autres gens qui mettent au monde en excès, peut-être, nous pouvons dire en excès parce qu'il y a d'autres gens qui mettent au monde en excès. Ils ont 12 enfants, 13 enfants, tandis que leur papa ne travaille même pas, ils n'ont pas les fonctions, tout ça. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Voilà, là vous venez de juste à la fin de votre question. De toucher du doigt les problèmes. L'excès, ce n'est pas par rapport au nombre. L'excès, c'est par rapport aux moyens de prendre en charge la progéniture. Donc, l'excès, ce n'est pas non plus par rapport à la surface. C'est par rapport à l'habitation. Donc, on peut être à 10, à 20, même à 100. Mais si on a de moyens pour prendre en charge cette progéniture-là, ce n'est pas l'excès. Alors la planification familiale, en fait. Maintenant l'excès aussi, c'est par rapport à la distance entre les naissances. D'où la planification familiale. Donc l'organisation de parents qui veulent avoir des enfants à temps opportun puisqu'ils ont de moyens de prendre en charge cette naissance. Mais il y a des parents qui ne tiennent même pas compte de ça. Ils n'ont pas un bon emploi, mais ils tiennent toujours compte de mettre au monde. C'est ça le défaut. Donc lorsqu'on n'a pas de moyens pour prendre en charge une naissance, il ne faut pas inviter cette vie-là au monde. Donc là, même si vous n'en avez que 2,
et que vous n'avez pas le moyen de les prendre en charge, c'est un mal. Hein? Même si vous n'en avez qu'un seul et que vous n'avez pas le moyen de prendre en charge cette naissance-là, il ne faut pas inviter cet enfant. Et quelles sont les conséquences? Quelles sont les conséquences des parents qui ont beaucoup d'enfants, mais ils n'ont pas le moyen de le prendre en charge? Alors, les conséquences, c'est maintenant, on trouve beaucoup de taux d'enfants, beaucoup d'enfants qui sont en situation de rupture familiale, ce qu'on appelle généralement les enfants de la rue. On trouve aussi beaucoup de familles qui sont disloquées. Vous trouvez un papa qui a mis au monde ici, mais qui ne sait plus prendre en charge sa progéniture, préfère d'abandonner femme et enfants et aller vivre en Mario quelque part. Là, ce sont des conséquences. Vous trouvez aussi, même lorsqu'on peut être dans une unité familiale, mais vous trouvez que les enfants là ne sont pas sécurisés c'est par rapport à leur nourriture, par rapport à leur éducation, par rapport à leur logement, par rapport à leur... oui, c'est ça l'éducation. Donc ça, ce sont des conséquences. Alors finalement, là où on devrait être heureux, on attire de malheur. Vraiment, merci papa. Et pour la curiosité, si on peut savoir, vous avez combien d'enfants? Moi, j'en ai 5, mais ce n'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Pour vous, un homme ou bien un parent doit avoir combien d'enfants au total, au maximum? Non, ce n'est pas le combien, ce n'est pas le maximum ou le minimum. Un parent doit avoir combien d'enfants, c'est-à-dire un parent doit avoir combien d'enfants dont il doit prendre en charge. S'il peut avoir 3 et qu'il peut bien prendre en charge ses enfants, c'est déjà bien pour eux. Mais si j'ai 2 et que je ne peux pas les prendre en charge, c'est lui qui a 5 enfants et qui les prend en charge comme il faut, il est plus heureux que moi, il est plus responsable que moi. Donc le problème, c'est de mesurer les naissances par rapport à ses moyens intellectuels, ses moyens politiques, ses moyens économiques. Voilà. Merci beaucoup papa. Merci beaucoup madame. Okay, au revoir. Okay. Oui, mbote ndeko. Mbote maman. Vraiment, si je n'aime ça, les alliés tous partager la bino bandeko. Et puis ça, kobota, est-ce que kobota est belé ou bien kobota sengeli muta bota ndenge ni expliquer parce que nous étant que jeune, on peut un jour ça va être dans le cancer au la foyer na yo. Et puis ça biso kobota comment muta kobota. Arrosa na bana combien au total ou bien kobota belé za ngoma bete expliquer biso nan. Bon, merci maman pour la question. Kobote belé bon, eza na tinate. Omoni mutu avobota, mutasala bilan ya vinaye. Badmusu bota par sentiment. Badmusu bota ke bamoni ke na ko distraction za la société, distraction ko mwasi, kolanisa mwasi bana chaque année. Omoni aussi solo ko exemple nesi ba mindele bana mbongo. Bana mbongo belema olanela fina bongo aboti mwana moko mibale pona nini? Asa le bilan finalement ana millionnaire mais bana mibale. Donc biso na moka oyo to éviter ce que ça nini apiaka bien nini n'éviter. Distorser comme un autre mwasi. Oui, c'est ça. Distorsion. Yo ça no mécanique aux zones bo so za mwasi na yo ali distorsion kai. Bon, ngane za bo so na so emploi du temps ya o ngana tamo na ngo. Donc temps na ça so na sisi musala awa na zongi na 17 ans na ko na ke ko na zonga ti ba 20 na sokoli na tengi be na lali malamo. Si ko tout le monde a pu rentrer scolaire ngo mais tout le monde ba nebele ba zongi classe T nyo so na to kolo ba kiza parmi ba conséquences ya kozana ba nebele ba mso ba en charge te to ndengeni. Bien pesa biso ba conséquences ya bato bazana ba nebele ba conséquences na ngo ezani. Bon, merci. Kobota ba nebele moni bato mso boti ba nebele rentrer scolaire ngo mso ba ko tangisa bango te. Mso azana a préférer kobota ne ba nebele azote bateke musala o azosala. Est-ce que Moussa on a sala on est permettre na futela naku et ko permettre ngai na boko la bana et ko permettre na sala pour mutu sala na besoin que le boko mutu et ko permettre na sala pe mutu un jour itina société. C'est ça yango monique bana belé ba enfant de la rue bana belé comme quelque part ou kuluna po yango papa sala musala malungate. Maman peut repasser à Moussa Malungate, mais ko bota ka rebelle, c'est ça. Conseil nyoko pesa na bandiko nyonso bazolando de partout tant que bazui message na yo moi conseil ya suka quoi. Bon, conseil ya suka na yo pesa le temps que ba jeune. Le temps que ba jeune, le temps que biso ba congolais ko boti ki mutu fo sala bilan ya vie na yo. Faut ba ki nen na so tamula boy. Est-ce que nen na so bota ban la boy.
na koboko la bango jusqu'au bout. Est-ce que na kopena ko sepena ba besoin na bango pena de près. C'est ça au conseil na kopesa ba jeune na biso beauté la vie. Merci beaucoup. Oh na ko lobake na kopesa pe ne ko ba jeune ba wala nanga. Bolimi sangane na mo terme no utiliser oyo. Moi si anaku na moi c'est libanda différence moko na longo te. C'est beaucoup pour nous wana boyeba kina initial ko la maman adversaire mususu. Parce que adversaire ko la mususu pas maman. Ana ndimo na maman te na ndako. Voilà. C'est ça. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, mbote yaya. Mbote. Mbolo nani? Comment on a grâce? Grâce au bota déjà. Et na bota. Ça va na combien? Non, moi na moko. Moi na moko, oui. Tu es tombé bien grâce au bota déjà. Yebisa biso nan. Est-ce que kobota grâce kobota bana 7 8 eza nango mabete ou bien moko eza mabete kobota annexé eza mabete pona yo? Bon, eza mabete parce que il faut kobota na calcul. Ndeti nga za na ki mon école. Bon kobota première dans na bota ki na mona ko lokwa libaku mais famille na ngai ezwa ki nga ezon singa na ndako mais na moment on otanga na bi question na sisi l'école na continuer ki na bota na continuer ko bota pour les moyens na zo tanga parce que sisi l'école na ngai na sali musala parce que mbai na nga zo sanga personne na na boko la ba na ngai bien donc oh le bezaka vraiment pour la bande renon so bazolanda ba kenon na Kinshasa ba jeune fille balin ko tanga te balin ka ko bota mona jeune fille moko ada na âge kuta wa ko sata bana 5 te masaje na bana 5 6 sikoyo ko lo bani ndenge lo bike ko yayo za kilibaku pour la ba jeune fille ba bota bana excès aux conséquences moko ezali pour na bango ou bien ba parents o bazana bana belé ba ko suko tangisa bango te bon conséquence c'est ça que jeune fille ceux qui au boti ceux qui parents na yo ke baza d'accord ko soutenir yo ko zonga na l'école ko zonga na l'école pour ba parents musu baza ba mwana boti na mais azui ko na ye tiena ndako mwana na ye azongisa na l'école ba baki sous charge na ba parents mais au baki si charge na ba parents parce que pareil moi daki na posa zongisa na ndako pour attendre ça ne mwana mo l'école ceux qui mobile aza d'accord ko kipe ke mwana ye a ko zo mwana zo kipe o tikela mwana quelque chose mais o ya ba parents yo moko mwana ba parents mo ba zo charge na makamba l'école parce que so mwana tangi ezaka te ka sunga ba asura mobile nyaye faut a sunga mama na na bana nyaye moko qu'est-ce que monsieur zali ko bote belé wana ils ont la conséquence toté bon ko bote belé donc il y a la conséquence donc jeune fille à la maman donc au bout de belé vraiment elle a bien été donc au tala ba oba bonga na ba vivre tam su bana bana misato mais biso peut-être aux autres mbongo te bana belé autant que ça bana ndenge nini donc ici nga fuko bota bana misato ko tala non musalo zo sala est-ce que ndena bota bana bébé longtemps que ça bana pour fu ko luka ko bota na dans na mesure pour lobi so tanki bana ba sunga so tanki bota ba sungo ndeni. OK, merci Yaya s'il te plaît. Vraiment comprenez, yo la mono za courageux, yaka yakoloba. Faut pas avoir peur. Bien. Vraiment, comprenez l'ambiance. Yaya s'il te plaît, parle. Kombolona Tishik. Kombolona Tishik. Tishik, ovanda wapi? Navana Venisi Kama. Wana wapi? Na quartier. Kimbateke. Tishik to mono na tenue mécanique. Yo comme déjà mettre avant boy. Hein Tishik? Lobi le sonal. Opone mécanique pour ani. Lobate. Bon. Peut-être na pona mécanique pour na zo voyager. Pour zo voyager. Aux âge ni 14 ans. Aux 14 ans. Papa na maman baza? Bazali. Bango batindeki na mécanique. Oui. Okati na o classe oyeka na mécanique. Oui. Yo sepela na. Nga mona sepela na. Ah, yo sepela non papa na maman baza charge no bien. Babota bino combien? Babota biso 8. 8 mais musolo zo saliza ba mineur te Tishi. Ndeni papa na maman ba balinga yo sala. Eza nga mom na sepela na. Saka yo telemel baboti. Nga mom na telemel ba. Ya solo. Ozo voyager zo ke wapi? Na ke soyo. Soyo. Kuna na soyo no ke sa mécanique. Oui. Ni la sika a o sala ngo bien te kuna olinka soyo poani. Te kuna po ba vena biso za kuna mama kufa. Yo ba parents bazali. Te papa mtazali. Papa zali azula blo mama mususu. Ya. Ah, babota bino combien lobi? 8. 8, babota bino 8. Oui. Yo quantième? Ngana 8e. Yo za 8e, mwana suka. Oui. Mwana suka, siko mwana suka papa ki para pena bien na bandeko na bino nyonso c'est maman na bazula bino ki para bino bien. Papa sala ni. Papa aza agronome. Aza agronome. Oui. Vraiment. Merci ya Tishik Olobaki. Oui. Ya Tishik, courage, hein, des bonnes choses, aux allez bien, ok? Merci. Ça papa mbote sorozongi. Vraiment, comme je vous avais annoncé avant que ça continue, on aura toujours la découverte, il y a pas point de vue à Bandeko. Est-ce que Kobo t'a annexé? Ils ont ma bé, tu es à ma lame.
kobota bana mukie donc ba conséquence nango eza nini na yebi te ndeko papa mbote na yo mbote point de vue na yo na sijalo na moni ke participer déjà oyoki yebisa biso na point de vue na yo bon point de vue na ngai nga vraiment normalement il faut kobota au moins bana na limite yango combien pour toyeba te musolo bin 12 nga limite ngeza 12 na boti bien bon ça dépend mais pour na ngai vraiment il faut kobota bana misatu mibale pour na ngai pour na venir parce que tout le monde a un mingi lelo yo ba Obama baza bana mibale tozu aza président munene tokolo ba président ya monde entier tokolo président de la république na biso moko aza bana mibale donc ozomona ke ba grand tomo ya bazo diriger mboka oyo bana mibale mais bana nyonso. Pourquoi pas to biso oyo toza batu ya se okobota bana ebele boye mais oyebite avenir na bango ya mususu okomi makoki ezate bakomi oyo waya classe ezate omoni ke non opesi nde ba mususu charge c'est ça pona ngai il faut obota bana mibale ou misato mais ba bibino ba papa ne mutu bomemisaka ba mama zemi bino ba papa ne bolingi kota ba mama nyonso ke musala boye ba olingi ka mama azala wana ba bibino ba papa ne soko tuni mama po nous obote ebele ongai te papa. Bon, ezalaka suivant ka ba papa te tout comme peut tokolo baka ba maman ya mususu ko bima yo yeboya yo kelio zo te yo ke na basi libanda malika za la serré na yo mais siko esenga kande contact ya batu mibale boyo kan ya bino mibale tant boyo kan ke non en tout cas pona makoki toza na ngoto bota mona moko mibale ou au-delà ezande koyo kan ya batu mibale boyo kan de bino mibale papa pe comment système oza maman na ndako moza suna 3 petits chéris libanda au même moment maman zuize mais au même moment ba omisa to pe na libanda bazui au moins pozo matisa su to wana susu ya bane bele. Bon siko ko zwaneti mwasi libanda ko za ko tia susu mwasi libanda nga mona neti za ka accident oza na musala malonga te mozo sente 5 basi na mbamo ko sente wana nga olobi bien ko sente za ka accident yo ozo tricher moza na musala malonga te mwa kuna ndako ozo tika no mbongo te mokesu na libanda. Bon o wana nde siko bato bazoyeba te ke non il faut na tia bana boni neti nga deja na jija ke nga na robota bana mibalo misato kwa pela na ngo ko zala ba makangu libanda même tozo taba mpe bazemi te ko tia suzemi te poso si na boti na mwasi moko na boti na mwasi moko soko tieze moche a yeba déjà sale confusion na bana na absence na yo po bana na ba yoka na ezala un peu difficile donc ezala non on peut ka papa bo sundola su basi yango ya libanda na bana sundele bango su charge na bango to mona bana bango ba fazer autant ça bango te ko sundola c'est trop dire parce que famille à moi si wana pe bazali moi te charge no comme ya batu sous famille à moi ça nini bango ba sala nini siko ezosenga ke mwana wana ezaki ka papa ezaki suwe ya papa tout comme pe ko za suwe ya mama wana yo ne papa opesi yango mama ko za na suwe mais mama ozongo ndeni faut papa yo ndo pesa avant mama papa pesa mama faza la contente. Là je te complique beaucoup merci. À la prochaine. OK merci. Oui mon frère bonjour. Bonjour. Oui papa point de vue na yo na sija lelo. Pour aujourd'hui vraiment je suis heureux et puis frère de vous répondre. On m'appelle Emmanuel, le grand pétrolier de Tchangou. Donc je suis là pour le problème de mariage. Ça nous pose de naissance. Le problème de naissance nous pose trop de problèmes, surtout dans la ville de Kinshasa. Alors nous ne savons pas, il n'y a pas de boulot, mais on a des enfants. On ne sait pas faire. Comment vous les gérez? Bon, normalement, nous les gérons aussi très bien, mais nos femmes que nous marions aujourd'hui sont encore, ils sont moins malins. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'on peut faire. Comment? Bon, l'affection des enfants éparpillée. On ne sait pas comment est-ce qu'on peut avoir les affections des enfants. Ils nous font avec les enfants. D'accord. Maintenant, on a un problème. On va le non, papa bilonde bokina ko sente libano ozana basi 5-6 bilonde bozo matisa to wana naissance. Bana pe bozo bonga en charge té. En tout cas, c'est un problème particulier. Personnellement, je ne crois pas que c'est un problème majoritaire. Parce qu'un vrai papa... Mais c'est ce que nous vivons, c'est pratiquant. Non, c'est impossible. Parce qu'un vrai papa, même il a 30 enfants, ils doivent seuls assurer la responsabilité. Parce qu'un papa est fier... Comment vous allez l'assurer tant que vous n'avez pas un bon boulot, soit vous ne travaillez pas, mais vous voulez juste mettre au monde? Tant qu'il a ces enfants-là, ils doivent nécessairement partager le pécula à tous ces enfants-là. Je ne crois pas qu'ils peuvent négliger ces enfants à cause de la pauvreté. Il a la volonté, mais il n'a pas les moyens de le faire. Non, c'est à cause aussi des femmes. Les femmes aussi sont des victimes. Comment? Les femmes sont là, comme ils sont matérialistes, et ils nous fuient avec les enfants. Un papa a besoin de ses enfants, mais la femme à son tour, tellement le papa n'a plus rien, il est dans le baisse avec les enfants, la femme s'en va avec les enfants. C'est pour ça que nous avons les enfants de la rue. Mais s'il faut bien voir, un papa a toujours l'habitude de rester avec ses enfants.
même il a 12, même 40 enfants. Dans le peu qu'il a, ils doivent rester avec ces enfants-là. Pour vous, avoir beaucoup d'enfants, c'est pas un problème, ça ne pose pas problème? Pour moi, avoir beaucoup d'enfants, ça ne pose pas un problème, mais c'est question de la conscience de ces papas-là. S'il a l'argent, ils doivent partager à tous ces enfants-là et puis ils vont aussi bien étudier, ils vont aussi bien dormir et bien travailler. Ok, merci papa, à la prochaine. Ok, si tu as besoin de me voir, à la prochaine, tu viens à Massina sur boulevard Lumumba numéro 30. Je suis le pétrolier là-bas, je vends le carburant et le mazout. Okay, on m'appelle Emani Mondedi, le pétrolier. Okay. Au revoir, bye. Je fais bonjour. Waouh, inde qui m'avait inde babi la mignonne la presse mambo zo luka ça vraiment somme mambo zo luka ba si juste que na kokundola o la la ranango na tout on nini vraiment comprenez, c'est toujours pour vous faire plaisir pour voyer bara vraiment mora Congo ninyo ba congolais ba raisonnera ninyo ba congolais ba mema vie na bango comment na ba famille na ça ba foyer moi papa mora sala ni musala malonga tem sou atekaka na boutique moko boye maza ba na 8 9. Pourquoi imaginer 8-9 fois, autant que ça nani, au lat ça nani, au lait ça nani, vraiment. Na 8 wana. Alors, pour un conseil à l'élo, pour surtout sali émission boye, tu tirer quelques leçons. Conseil moko otoko pesa na bandeko faut ko bota na calcul ko bota na limite otala none papa moko lobaki ko bota bana te mais koyeba nanu yo moko ozana possibilité ni oko ko encadrer bana wana vraiment avoir beaucoup d'enfants ça vraiment bien te ceux qui ozana moyen ya ko assumer ba responsabilité na bango te. Là c'était pour le plaisir de maman Tobela, vraiment merci bien bon point de vue il y a bien bon bateau va se défendre bateau va lobby pour super quelques conséquences on va payer si bana bazo kuma ba chege bana bazo tangate mwana moko kutu bomoni eti chic yena âge na yo wana minera ou bien ça mécanique pour que de soyo vraiment encadrement ya bana ezate parce que ozobota bana neti 8 maman pas kufi parce que maman peut belé excès kobota ozo la vie c'est un peu moulaïté. Vraiment, comprenez, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette belle émission. Il y a les vraiment qui prennent plaisir pour faire des geekang, pourquoi pas la JP Maya. Je vivais où la catalogue depuis Paris, je t'aime bien. Merci à la grande équipe technique. Là, je vois Mika Badjine et Tracy Melenga. Merci. Grâce Mbizi, leader. La mignonne de la presse, Glody Yasuka. Toujours en avant, libre parcours, sans polémique, Nandeto Vivaraboy. Vraiment, c'est parti pour aujourd'hui. Je vous dis déjà bye et on se retrouve prochainement avec un nouveau numéro. Au revoir. Indi toza la kacha bureau ya Congo leng masolo ezandeni vedi toza na biso ba sponsor toza sala ka publicité pour na sponsor na biso babi derrière grâce Mbizi Congo leng qui est derrière Congo leng qui est derrière grâce Mbizi c'est ce monde masolo ngo vedi ba mettre Maurice pe kotango ba Eric Mande pe ba koti masolo ngo babi boss de boss moi Mirajab moi mi caps donc na yebisi bino ba congolais na yebisi no congolais de congolais na yebisi no Kenya pe la mokina masolo ngo ba Kenya pe ba e mabe. Donc tous na maman agence ya danger yo kumba na Jaguar ti na no matano Jaguar ti oyo kangoka na sango o gas Mbizi la sexa kuna auditete etali oyo kaka na sango na minute oyo moi mi caps limited ya moi Mirajabu tous les congolais vous en avez besoin kumba kara danger agence assure moi mi caps balobi Jaguar ezali auditete ezali hélicoptère ezali avion ezali babem VP ezali range ezali on doit kokuta là na moi mika Kongolegi ko fiba bonbon Grâce Mbizi la sexy bato balobaki mingi pona glace Studio NC bato bafingaki mingi pona glace la sexy so kitoko mama ya kotale la sexy Dimitri Balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Eriches Krame ya komone la sexy Yena maseza music mama ya kotale la sexy chérie ya kotale la sexy badougou ya kotale la sexy Martin Kapika Tracy Pro la même magique la famille Mbizi
tosima sponsor à makasi unité d'élite bomonier la sexy ye moko Serge Kabangu Attaquez, je ris, à ri. Eide Kongolenge Balisa mwana mokati mbile. Kongole mabosaka. Balisa mwana mokati mbile. Jolie Pelé pastoral. Bakata mbile. Kongole mabosaka. Mayebo. Lazo. Boye playe baba mabasa. Fonsi Dolo. Calvin Elengi. KPL. Sandra Kazadi. Christophe Moura. Kazadi. Congo